Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Eurotech TV dans votre émission À cœur ouvert. À cœur ouvert, comme vous le savez très bien, c'est une émission qui se passe ici à Paris tous les dimanches après-midi en compagnie de Maman Denise. Bonjour Maman Denise. Bonjour Papa Jean. Alors, un grand plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous regarder, à liker nos vidéos, à partager et surtout à vous abonner massivement pour vous qui venez de nous découvrir. Merci encore. Et notre émission est en Lingala. En Lingala aujourd'hui. Désolé pour les gens qui ne comprennent pas le Lingala. Et ça sera peut-être pour la bientôt. Prochaine occasion, on ne manquerait pas. Voilà. Donc, Bandeko Balandi, Mbote na Bino, Bino Batu, Bozui, décision Rolanda, Eurotech TV, Naba, émission, nous sommes surtout président Zaka. Depuis Awa na Mboka, il y a France, tout précisément à Paris. Donc, émission Nabiso à cœur ouvert, nous présenterons toujours en binôme avec Maman Denise qui est à mes côtés. Oui, bonjour Papa Maman Denise. Bonjour Yaya. Alors, un grand plaisir de savoir que vous êtes toujours présente pour nous analyser Oyotali Mboka. Na moi, les lobandeko, Tobongse Libino, Temmoko, Oyo, ils ont ça là vraiment. Ils ont fait couler beaucoup d'encre. Ils ont eu problème Kuluna, non seulement à Kinshasa, mais à travers la République démocratique du Congo. Bakuluna Tokotala et Siganin Bauti. Et l'okoni ni Bakuluna Bakoki ko apporter pour na Congo ya lobby. Et puis, et l'okoni tozo senga na Bakonza Mboka. Pour na biso batozo a na poto. Toye baneni tokoki ko partager. Ndenge, voilà. Ndenge awana poto le gouvernement a s'occupaka na bana o bazana kata balabala. Maman Denise na kanti mutuna liboso ezali na yeba bakuluna bauti wapi na Kinshasa. Papa Jean, oyebi likambo bakuluna na origine nango eza très vaste. Eza vaste na sens nini bakuluna bakoyi ko uta na ba famille oyo ekanga bana bandoki. Omoni bana baza balobi mwana na zandoki boye na boye babengani mwana ke libanda. Ekoki ko uta pe na ba divorce ya ba parents. Yo moko yebi ba famille mikolo yo ba divorce ka mingi bana wana bafanda kita mususu na mwasi ya papa na bango ezalaki ko simba te babimi be bafanda kina mobali ya mama na bango ezalaki ko simba te babimi koko zala pe bana oyo bakufeli baboti oyebi yo moko pasi ndenge za na kati ya mboka na biso bana bazoko souffrir okufeli papa okufeli mama place ko la les ate place ko vanda ezate omona mwana lobina sala ndenge nini na bima pe na balabala na kene koluka pe bakuluna ekoki ko wuta pe na nini bano bayoka kate ya mitu makasi ozoko teye na ndako ozoko lobane na ndako azomona ke balabala eza bien ba soda pe oyo bakufa mingi batika pe bana batika ba situation moko précaire eza ko sala ke bana wana nyonso baye ko se retrouver na kati ya balabala yango nozomona population ya jeunesse na biso eza mingi na kati ya bakuluna parce que ba origine na bango eza belé et puis ezali très diversifié la question réponse exactement mais bakuluna na kanti na kati ya Kinshasa le bakuluna batu mingi bazozo bango lokwa danger bazozo bango lokwa danger il suffit qu'on en a kuluna en face et surtout na bandeko oyo bandeko basi so moni kuluna zoya soit banana pe batambula maboko pamba te batambula très dangereux tam so roza na mbeli à cause na machette donc na mutu ne zaka ke asala mabe mais ko sala mabe wana boyeba très bien que ezali ras-le-bol eza ras-le-bol netoloba kaka ras-le-bol ezali donc la situation bazo vivre la situation bazo vivre na balabala bazo vivre na kata mituka ekufa bazo vivre sika ba poubelle eza alors que bazo mona ba Mercedes ezo leka ba Jaguar ezo leka ba yebi ke batona ba vivra très bien mais yazo vivre na situation moko il y a précarité. Baza ko violer bango kutu na batata minene baza mbongo wana ba soda bana wana baza batu moko basi ba beba bazo souffrir makasi na kati na bazo souffrir makasi ndenge kaka touti koloba ke bakuluna origine na bango e uti na ba famille ya pasi e uti na ba famille ya divorce e uti na ba famille oyo bakokaki ta mususu kokanisa te un jour na koza na mwana oyo koza mwana ya mbala kaka koka boye alors que ezaki prévu te et donc ko laisser zate ya ko laisser zate pour na kotinde na classe moyen te à comprendre que non oyo komi poids pour nga asundoli na se libérer nango voilà tant il y a asundoli
ben moi c'est un être humain, moi aza innocent, moi asenga kite kaya na mukili. Mais tant où il va abandonner, il suffit qu'aza na âge ya kotambola. Abandi kotambola, komi ko telenga na libanda, komi ko kende na ba wenze, komi ko lala libanda, komi ko kende ko bimana ba mikolo, ba biloko nyonso na moni avenir pe ya mwana et komi précaire. Il est comme très précaire simplement puisque tu es très bien que Lelo Kuluna azali une main d'œuvre potentielle. Main d'œuvre potentielle pour Ninwana. Mais naninga kina iba maman Denise na poto et les karandé ni tango ba moni que banana ba parents baza na possibilité à rouler sa bangote, baza na possibilité à retirer la bonne place té, baza na possibilité à prendre soin ya banana té. Comment ça se passe? Ne serait-ce que en France, c'est ce que tu as dit. Papa Jean, on moni na poto, to za na koviva ka na mboka moko pe organisation pe ezali. Okomona bana ba famille oyo ya bazana ba problème na kati ya mabota na bango, okomona bana na ba place ka bango na badas, ba pasa bango na ba famille d'accueil, ba sala ka pe ba association oyo eza ko permettre bango ba benga soki ba association ya dernière chance wana. Omoni ba kamati ba recruter bango, ba tie bango na kati ya ba famille, na tongo bazo kende bazo ko sala musala na poko bazongi na kati ya ba famille d'accueil wana eza pe ko permettre bana ba hérité yango mona kabiso wana poto po mona mwana na kati ya zotelengana ya libanda au moins ye moko alingi mais normalement ba kotsaka bango na kati ya badas ba tiaka bango na ba place oyo ezo sengela ke ba pesa bango ata apprentissage au moins le ko eza capital parce que ko pesa muto apprentissage eza lokola ko réapprendre ye à vivre à kota na kati ya monde d'activité sikoyo au moins par exemple donc valoriser. À la valoriser, à se sentir peut qu'il sert à quelque chose. Voilà. Au moins, il y a 100 jours président na biso lobiwana. Et ça, et là, comment il y a madame peut y soutenir. Pourquoi na kolo bandengi wana? Parce que biso pe toza awana poto tozo mona ndenge pe ba mindele bazo s'organiser pour na ko permettre ko sala ke bakuluna na bango. To benga bango pe bakuluna na bango to benga bango bakuluna et mona na ate parce que baza bien encadré. Bacha bat bambelité donc. Ozo comment na papa jalimbisanga na kata yo na bakuluna na biso na sko soki pe na ndenge 100 jours ya social oyo ndenge papa mokonzi alobaki ke to meka kota na ndenge ni tokoyo ko réorganiser selon ke ba makambo ko sa les ebele mais na kanisi bakuluna pe baza moi prioritaire. Pourquoi prioritaire? Parce que baza pe danger pour na ba institution na biso tala dernièrement na kanisa na ebité soki yo tala kango na toile to mona ki na lingwala na mona ki comment bana ba soda ba utaki quand je crois quand le fungula ou quand kokolo que Koutana la Kata Lingwala et comme règlement des comptes. Il y a deux clans. Des clans rivaux. Et donc, ce qui a fait que... C'est là qui est dangereux. Au moment où Bambeli, Kotia, Bakokatana, Kopetana, Bamacheti, et ça danger public. Quand il s'agit de tambour, tomber na batu yandenguana. Aux hommes na kezelo comment que c'est très difficile. Yangwana na komona ke ce qui na place il y a social na biso bakotia pas en place. Ata c'est vrai que tozana na ba budget. Oye koki ko prévoir te que to ça la ba famille d'accueil au moins eza ba mère na biso te ko ça la tamo association oye koki ko zo bana c'est la mais tout ça, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a vécu longtemps en Poto, a vu comment ça se passe. Donc, a vu très bien que na Belgique, CP, ses alliés, aide des belé. Parce que PP batsa la Kango, te pour na repesa bango ba chance. Ba métier il y a dernière chance wana pe. Ezali wana yangwana na lobaki papa Jean, ko sala neti ba association ya ndengi wana, ko sala pe bana wana moi formation. Mais association wana na kanti mama ezo exister, mais il suffit seulement ya ko soutenir bango. Projet. Voilà. Projet des Ozanga. Ah donc il faut pas présenter ma projet. Il faut que ça la projet pour na bakuluna, ko pesa bango chance ami balé, ko lakisa bango misala ya maboko, oyo balingi ko sala misala maboko bolakisa bango za pe ko meka ko réorganiser vie pe ya bana. Oyo pe bakoki ba place ezebele okoko tala tana ki soda. Bakuluna mususu pe baza ba majeur. Oyo baza pe ko obliger bango te mais ko suggérer bango. Oyo baza ko se sentir capable ba ko tata na ki militaire na ki soda et ko sunga bango pe ko na nini. Même la police. Mais oui, même la police, même la jeunesse, même le chef de quartier, awa to benga ngo ba secteur municipal. Ozomo na kuna pe bakoyi koko tata na ba quartier ko mekape ko sensibiliser, ko lakisa ke kuluna eza bien te, ko lakisa tout ça ezoluka
projet. Projet wana ezala suivi ndenge tozo ko soutenir social wana, ezala soutenir par la famille, ezala soutenir na kati ya l'état pour permettre pe bakuluna bakoka kozwa deuxième chance. Deuxième chance c'est cause à la paix maman Denise naibi très bien que na kati ya mboka na biso leo toza na problème ya kolia mais tout le baka Kinshasa tokende Bakongo te tokende Kasangulu te tokende voilà Madimba te tokende voilà Sonabata te mais kaka na Kinshasa mabele ezali fertile makasi ils fertile makasi tant que bibi muke na maluku rien que à partir de Selewana ba maluku ba minkao ba ni tout ça mabele ezala munene il suffit kaka lelo ya kopesa bana na ba formation voilà kopesa ba formation déjà ya bilanga pour encadrer très bien constituer camp je ne sais pas camp mon bon voilà bon peut une formation et chaque 2 jours ou 3 jours vous allez sur le terrain pour pratiquer dans l'entretemps vous allez c'est une manière à valoriser tout le monde en France bien sûr les lots France nakati ya une agriculture France ils ont renouvelé ils ont renouvelé makasi lelo au bazo sala agriculture c'était plus de vieux c'est plus de vieux ce sont des jeunes et puis bah c'est peli puisque encadrement ils allaient bien bah aide ils allaient bien accompagnement ils ont surtout accompagnement loko yo beti c'était wana accompagnement ils a bien son métier ils ala kate biso tozo linga kolia bandunda wana pe tozo liango sengeli pe bato balona yango eza musala te ke bakopesa bango na batelingana kana babalabala na bakena ko apprendre agriculture même na maçonnerie même kokende kosunga na kati ya ba chantier kolakisa bango pe apprentissage ya ndenge ni nesengeli basala musala ya maboko eza pe mabete même na batelier ya couture eza pe musala moko ya mabete parce que musala oyo ndenge biso kala toza ko mona kaka bureau nde futaka non toza na poto wa tozo mona musala ya maboko ndenge ni neza rivalisation mwana ya zo sala plomberie soka silisi plomberie mbala moko azana musala mais mwana ya sali ba diplôme belé tolobite ke bana nyoso basala ka plomberie mais ndalinga ko lakisa ke métier ezali te métier ezali qualifiant eza important donc tokokipe na ndenge pe président na biso avanda na poto ayebi pe babloko na ndenge za to tikeleka temps mais to sunga ye po e permettre ye pe akoka ko mettre babloko ndenge wana en place ko aider bakuluna puisque eza souci ya congolais tout na moi lelo puisque tant yozo kende Kinshasa oyebi très bien oyebite nana zolando na sima nana okutane liboso bana poto bon bayeba toujours que bon wana uti poto yaza na mbongo ayena ba devise et eza ko bangisa pas seulement bana poto même bato bazo se débrouiller na Kinshasa il suffit oza na mutuka bien okuta boyo koti na magasin tant yozo bima okuti ba panzi simplement puisque azana nzala alingi ayiba quelque chose voilà donc c'est tout un tas de choses qui font que il faut vraiment politique échanger. Politique sociale échanger. Politique sociale, papa Jean-Wan est vraiment capital. Pourquoi n'a pas bango capital? Parce que ce qui te changer, politique sociale n'a pas changer vision. Il y a mokili ndenge zoko tambola lelo yo okomona ke ko permettre pe bakulu na on a to insérer bango na kati ya société pour na to mek ça na pe ko revaloriser bango to mais ça na pe ko pesa bango chance ya bako ka pe ko émerger na kati ya ba domaine oyo pe baza capable na momoni le mama Mobutu azalaka ekolo ya mama Mobutu ezalaka bazalaki ko la bana ko tonga centre mama Mobutu na kanzozo se souvenir nango bazakola ta verboy bazalaki koto kolakisa bango kotonga kolakisa bango ki infirmière kolakisa bango pédiatrie batoka ki président na biso pa kendeki na ngaliema akendeki kotala service ya maternité wana beba koyo falaki ko reconstruire ozo komona na kati ya reconstruction wana bakoki pe kozwa bato bana ba capacité ya ba potentiel wana ya ko meka ko restaurer pourquoi pas tokoyi ko sunga bana wana basala na ba domaine oyo esengeli basala parce que mutunyo so basala ekate poza la PDG
te sinon te na kotongelo ndako na na kosalelo pourquoi ba femme de chambre bazali ba femme de chambre bazali pour que femme de chambre azate le oke na hôtel ola na mbeto propre donc métier nyonso ezala revaloriser to ko bana wana ya ba kuluna eza potentiel oyo ko permettre pe avenir ya lobby jeunesse ya lobby babenga ngona ba poto réinsertion et salima na kanisa naza clair na niveau wana vous êtes très clair maman puisque to moni que tozana programme il y a sécurité na kati il y a 100 jours il y a président na programme d'urgence à 100 jours tozali na côté social tozana côté sécurité et donc ce qui sécurité ezali et que social les athées donc cohérence exacte donc il va falloir que va s'occuper vraiment la bateau oyo bazo risquer babimisa mo boulou même soki bo sopi ba soda ndenge nini bo sopi police ndenge nini na kata ville mais soki une poche ya population bazali bienté nansi bato la bossa musala bakokosa ke tozotala ba gilet jaune est-ce que ba gilet jaune bazo ko réclamer le kwa mabe bazo réclamer te mais poche ya bato ya mabe wana bazo ya bango bato bazo sala mobulu donc tokoyi ko meka ko comparer yango te yango na toko senga na bakonza mboko bakota sikoyo oyo baza ko s'occuper na kati ya département ya social département ya famille po ezali eloko moko ete marche ensemble ba meka kotala ndenge nini possibilité nini bakoyi ko sala pona ko meka ko kotisa bakuluna bazongisa bango na kati activité ya mboka bazali masse moko salarial oyo koki ko aider pona avenir bazali pe potentiel oyo koki pe ko sunga pona bazonga pe na bomoto bakoma pe bana lokola bana nyonso oyo bazu chance ya kokota na papa na mama to mona ka batu mususu awa arataki vie na ye na normal azoki li famille oyo eyambaki ye bien te make na famille mususu po kuna na mboka na biso basala ka ba famille d'accueil te eza impossible akepe na famille mususu ba pesi deuxième chance omoni mwana na komi ko sala musala lokola batu nyonso eza pe possible pona bakuluna pe na biso bazala pe batu moko bakoki pe ko zwa place na kati ya itonga ya mboka na biso na kanisa na pesi yo parole so za eloko akoloba papa Jean ko yiko bakisa alors ma bande ko balandi na kanisi to zo kende malembe na suka ya émission na biso lokwa les bonnes choses ne durent jamais et voilà et donc vraiment lelo ezali to beti vraiment c'était de manière à ce que bakonza mboka bayo katanga na biso balanda vraiment oyo population, pas seulement population au bazar aisé, mais aussi va travailler sur la classe moyenne de la population. Parce que par la classe moyenne, c'est ça qui génère bakulu na kata balabala. Donc on a ainsi sur construire la classe moyenne, batoyo, aza richté, aza pauvreté, mazana juste minimum pour vivre décemment, na ainsi babilo kwana et aux la société. Donc le seul souci Congolais zanango ezali ba société efanda misala et monana o bazana âge ya kotanga batanga ba classe et tango asisi classe na ye azu musala na ye na kansi ba biloko tu wana ekozala makasi et puis ko disparaître automatiquement. Donc voilà, maman Denise na kansi komi na suka ya ngwa na biso pona balani na biso ekozala mbala sima avec un nouveau thème. Maman likamba suka comme ça to ben la kanisi tolobi nyonso concernant bakulu na tolobi nyonso te metoke quand même na moi généralité nango na kanisa bo pa bo babino batu boyebi biso lelo botala biso te bo s'abonner na chaîne na biso bo partager émission bo beta to polole pa ya baninga bo lo ba émission na biso to komi ko lo ba makambo poto pe ko kanisa pe mboka na biso poto ape bazai ba congolais to ko finir pe kaka na ko zonga pe na mboka na biso un jour ko se stabiliser yango na tam subo ko kamwa ouvert et comme ka koloba makambo ya Afrique oui c'est normal parce que le quoi makambo peut changer na mboka na biso et sengeli peut ko accompagner mboka na biso na kati ya réussite ezalia we lingi koloba te ke biso pe ba mama na ba tata tozawa to sundola ya biso mabota to continuer pe ko s'occuper na bana na biso to talela ka bango ba camarade bazo tambola na bango po kuluna ya kisasa na poto ekeseni bana na biso pawa bazana besoin d'encadrement na biso to lembate
mpe tomema mikumba na biso wana tosunga bango na baklasse tosunga bango na baconseil tokontrolaka bango nzambe akosala na kanisa na kopesa mbote na bacolaborateur na biso ya Aerotech ya Kisasa nyonso nzambe apambola bino bokende liboso bopartage mission na biso bokende nango liboso bosabone na pesi liloba na papa Jean Poisukisa. Alors, pour nous ça ndenge maman Denise Aotsiolova donc toujours si ça vraiment na ba mbote et belé na obalandara biso tous les jours na ba oyo vraiment ba like ka émission na biso oyo ba yebi ke musalo toujours ça les alliés vraiment pour na un plus pour na mboka na biso. Vraiment, il toujours y a biso tantôt yebi que batwasi kabazo bakisama tous les jours. Bo bakisama parler de nous autour de vous. Mbote na Bishop Chatumba le charismatique aza na minute azana kata Kinshasa. Naransi aza grand ambassadeur ya Aerotech TV. Donc vraiment il ya biso pour na séjour malam Nzambe a accompagner na nyoso arosala na kata mboka na équipe mobimba na kata oisika ba pesio ba mbote belé Aerotech Kinshasa na kanti to komi na ngonga suka. Bonjour nayo Graciela Kabongo, bonjour nayo Andy Lumisa le réalisateur les doigts d'or, bonjour nayo bonjour nayo Carmela Aladjo, bonjour et à très bientôt sur Aerotech TV. Bye bye. Your son to be called